Rendez-vous le 25 novembre, U Arena, Paris La Défense avec Fally Ipupa. J'ai un petit message pour M. Sokoko. M. Sokoko, na permission nini oyo okoya ko défier ba combattant pour un concert ya Fally na U Arena. Ou soit na permission nini yo okoya ko apporter soutien na yo, soit disant soutien na yo pas Fally Ipupa na concert ya U Arena. Non. M. Sokoko, yo ko apporter les Fally soutien na hôtel, yo benga Fally danseur. Au salaire de Miffé belé au benga danseur, au humilier yo critiquer. Alors les lots oyo tant on comprend, c'est tant vous comprendre que non yo na vie na yo na mutu na yo Jean-Baptiste, c'est du temps vous comprendre que oui concert pena ya URN et ko zala pena za pena confirmer Robert ma aller boni ko ya ko sala ba semblant ba Jean-Baptiste Katiakal ba bêtise nyonso oyo nyonso ba combattre ba lamuki ba ko sala sala oyo to comprendre ba G to yebi ba nanyo baza derrière makambo nyonso. Alors monsieur Sokoko to za na besoin soutien na yo te nazolo betan que moko ba leki ya tout ça a besoin de soutien à yoté pour un concert à U Arena. Tout a besoin de soutien à yoté. C'est là jour, c'est-à-dire c'est là jour concert à Robetama. Ndé au défi ba combattant. Yo au défi ba combattant na concert na biso na sens nini. Na kacha mutema na opena on a besoin de concert à Nebetama. Jamais. Et pour ça na yoté. Alors tika ba semblant ba tindika tia kal ba bilo on a bilo préparer na ba combattant. Allez au défi ba combattant. Na sima ya concert na biso non tika biso moko to défier ba combattant na ndenge na biso moko to défier ba combattant to on a besoin na yote o défier biso ba combattant non ba ja ba tindika tia kalo wana M. Sokoko to linya ngote o sala be mission o humilia Fally na bandenge nyonso o sala be mission pona ko diminuer yaya na bandenge nyonso. Oh ayaka quartier la danseur oh boy zela concert ya moto yo kumisaki ke ya ayaka quartier la chanteur zela jour ya obetande au défier ba combattant. Alors tika ba jeu wana ba double jeu wana ya pamba ya ko c'est ko défier ba combattant au jour ngo pona ndima bino pena non ba tindika tia kalwana to lingi ngote ba double jeu wana to lingi ngote ba double jeu wana to lingi ngote zela concert ya moto oyo kumisa hier à quartier des chanteurs zela yenda ke ne goyemba jour ya ke ne goyemba moto yo kumisaka à quartier des chanteurs zela jour yo ke ne goyemba nde o défier ba combattant biso ngai personnellement étant que leki ya étant que moka ba leki ya na boyi fadi na boyi yo o ya ko défier ba combattant na concert na biso te tika biso moko to ko défier ba combattant na ndenge na biso M. Sokoko biso moko to ko défier ba combattant na ndenge na biso. Tout ça, on a besoin de soutien à yoté. On a besoin de soutenir concert à Fally na U Arena. Non, c'est faux. Dans mon thème, ça dit, au Tika, jamais vous allez pour que concert à Nebetama. Alors c'est faux. C'est faux. Tika, vous Tika va sembler pas maintenant, ça dit, bref. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Vous Tika va sembler pas maintenant. Je vais vous dire que Tchakal, tu es bien moi. Mouvement et combattant et l'amour qui. Bon, ça, la bêtise na bango. Ça dit bokechu ça dit bêtise comme d'habitude. To yebi qu'il y a des gens qui sont derrière ces combattants. To yebi. Mais peu importe, déjà peu importe nyonso boyo ko sala. Concert ya Fally Ipupa, concert ya Yaya na U Arena le 25 novembre et ko betama. Ça dit peu importe, ça dit ba comprendre boyo ko sala. Concert wana e ko betama, concert wana e ko sala. Concert wana e ko sala. Voilà. Donc, M. Sokoko, tika, tu as besoin de soutien à yoti. Tika ba jewana. Et surtout, da boy, to boy, ou ya ko défier ba combattant. Na concert na bisoté. C'est la jour concert na yu Robetama. Concert où yo faut produire na yu Arena. Jour Robetama. Na concert ya moto yo benga kayaka quartier des chanteurs. C'est la jour ya ko beta. Ne yo o défier ba combattant. Ko ya ko défier ba combattant na concert na bisoté. Biso moko to ko défier ba combattant na ndenge na biso. Abon attendre salut.